Non, au moins le mon boy, ça fait pitié, ça fait passer. Ça va passer dans le thème, oui, ça fait. Tu as des problèmes, moi, que ma marraine va exister. Il y a un moment où il y a un banda au loba, faut le gamuto, il y a le boba la sa marraine. Zaka lisolo mobo. Il y a un moment où on a lobby. Loba okuta na ba oyo ba yebi nzambe. Ba kena ozwa, ba ba yebi te mabo na kaka papa, asala ka boya. Oui. Ba kena ozwa marraine oyo simbaki couple wana. Asa makaza. Ma parents pe ma bébé bazali parce que cette la majorité on a été couple ne coupe pas ni marraine na comme maintenant mon bali bon on est biloko mususu parrain na marraine et ça pe na mara mususu pe bo faut boye ko lo suki sa mo bilon balé na couple au moins il y a un moment lelo boye et si na mona marraine moko donc na mwana ya zo parrainer ba komi ba lesbienne ezaki poani donc il y a comme une passion au mbala do sale ko ke kolelaka mawa ti mama komi mawana mama remplacer papa mais ce que on bango pour la nini au cas où on a pas problème et ça problème nyo sauter de ka marraine non marraine komi grave oh ne ba lo ba likambo ya chambre ni na salon et ke libanda ba marraine ba libanda oyoki tango moni ke ezui tango ko sisa mo bino mo tende era na bango fo ba intervenir et ça te lutte quoi ye mukie mubala ya ki retard yo wana pupu ki oke ba marraine yo wana pupu ki oke ko sola na parrain ko lela trop et comme ça bino ba faible yo mo boni ba tuba to mena ba erreur wana il faut ko yekola na parce que ba nzambe te ba ba marraine on a des ba si bon personne raison personne le but que na mona na importance na bango te mais ba na ngai vunga na lo bango te ba ça très important ngai te na ba na important te ba ya mo pe ka ko de tout la couple na to komisa bango kota ko la les autres changer te ozo mo passer na biso mais il faut qu'on zala na mutu Bonjour Bandeko Balandi, ya Hot Bascule en tout cas mingi na ba abonné na biso oyo boza bongo na kati ya chaîne na biso tant na lobi ba abonné eza bato oyo ba commentaka bato oyo ba partageaka bato ba talaka ba réécoutalaka ba émission na biso ya entre trois en tout cas entre trois to fandaka to sololaka ndenge bo commentelaka biso sujet kitoko sujet boye mbala sima en tout cas na lingaka vraiment mingi botindaka ba sujet poto fandaka to sololaka yango lisusu parce que na entre trois ba sujet ezalaka tellement ebele bozwaka ba sujet na entre trois to sololaka to débataka sur ba sujet na biso na ndenge to silisaka ko sola na biso en tout cas na limemia nyonso lelo tozo solola likambo ya ba marin na ba marin to mona awa surtout mingi na Kinshasa ba bebisi makambo yango na Kinshasa na biso awa ekoma ba marin ba kozwa ba parrain na ba marin bona zwa parrain nanga na marraine nanga fo bazala na mbongo fo bazala boye fo basalaka toyebi te bandeko tozwaka ba parrain bona basungaka biso na ba conseil ya libala po bango nde baza ba expert te kasi baza ba vétéran voilà bango baza ba vétéran bandeko bazobala na baza kaka nanu ba apprenti bango nde fo bazala wana po balakisa bango nzela mais esalaka pasi ya kotala bakoma kopona ba parrain fo azala na mbongo parrain fo azala na mutuka parrain fo azala boye en tout cas ezosala pasi na yango wana totalaki tosali ba analyse na biso misato ndenge tofandi tolobi te lelo photo ya to transmettre yango et pas ba abonné na biso nde bozomona naza bongo na Darling Love CPI naza pe bongo na Bianca Zanga mwana suka oyo ngai moko mwana suka ya basongi IGF de tous en tout cas tozovanda tozosolola. Bonjour Bianca Zanga, bonjour CPI. Bonjour Chacha, moi Suka Basongi Songi.
Bianca Zanga, bonjour. Oui, bonjour Chacha et bonjour Darlene Love et bonjour dans notre manager Papa Tigre, manager Delix, place aux Alibota, papa, Nzambalula apambulo vraiment na ba initiative na ba idée qui to vraiment faisait la carrière. En tout cas merci na ba moi surtout ba rozwa libaku ya kotala émission place au moins on a beto libaku ils avaient na raison. Ah d'accord beta de préparer beta déjà libaku. Dans kotali sa bandeko. Peut-être gros na lo musina ko loba de conseil. Oui. Comment on libaku parce que ça na cause déjà pe na raison na voilà. Donc, ma question est et puis bien merci beaucoup na Papa Tigre, notre manager de liste conception ou en tout cas na dédié en haut et pas ya Papa Tigre na Texas. Yo olingi to loba to lobela makambu na yo to lobela ba activité na yo voilà numéro ezalana na ci à écran benga manager solo la na ye biso ba ye la biso kaka compromis et puis toya to sala msala na ndenge et longo bani si je ne biso eza déjà lelo oyo ba parents ba koma ko pona faut paraza la na mbongo faut paraza na mutuka faut paraza la malamu est-ce que eza mabe to malamu to solo la yango na ngabati na CPI. Merci beaucoup Chacha. C'est vraiment sujet moi bien autour solo là parce que lelo oyo soki makambo ekomi ebele na ba couple eza pona bazosala pe ba choix ya bien te. OK. Omoni biso toza ba africain tozaka na moins respect moko boye. Tant mutu azozwa parrain ou marraine si y a un problème ndeti na privé sur makambo ndeti ya intimité na bino boko le kate direct boko elobela ngo pa ba parents. Très bien. Omoni ezaka moi soni na biso ba noir. Moi na mindele ba trouva na makambo na eza normal bokilo na bokilo ba ko sola bo mais biso na ba tuminu likambo soni. Ozomona lelo makambo komi mabe ebele pourquoi parce que ba komi ko pona non par exemple Zwina Darling boy pona zo na moi 10 francs na moi salaire nanga na moi mutuka nanga yo moni ke ozwanga marraine. OK. Nga pe na ina mbali nanga yo yebi na ovi nanga te donc yo moni ka enveloppe ya libanda. Voilà. Expérience à vie nanga yo yebi ya moté. Omoni mais na kalezaki pozwa marraine donc pozwa muto yo aza moi âgé. OK. Oli ke ba jeune ezalate. Na génération ko ba ko bongisa ngo comme yo soka ba sali 5 ans de mariage allez baba na déjà ko parrainer mais ce n'est pas ça. Moi ni na tama ka ba ndo so bato yo donc ko ba sa na expérience ya vie. Mutu peut-être balingani ka ba sa na bon quelques mois. Ba yo ça la 5 ans de mariage expérience ni na wa manonga o ba ko parrainer ba ou bien nini couple ça vraiment na trouble yo kasi moto nini o ba ko kitisa. En tout cas et là ngana monaka il faut pas que luka parrain ou marraine na intérêt. Luka mutu oyo asa na expérience à vie yo zo luke pour na conseil yo zo luke te kwa penga bakiselo mbongo bala et puis babala na ba faire part bible lobi mutu po bala so za mona mobali lo ba papa wa boti wa abimisi mongo abale li yo ko kiko bala oui yo ko kiko bala pe na mbongo ya titane te ozela marraine aya ko pesa yo te ngana ko uzwa mama na mukolo te aopianga ni ko nga bongo mama mukolo opianga ni ale loko nini o ya opesa nga omoni ce n'est pas ça mais so ozwi mama na mukolo kana le loko te wala na expérience à vie ana mot à dire o pe ko kota pe kimia ba mot à dire ya ba mama biso mikolo ya ba papa biso mikolo nza loko ama ya pio na kata mitema ya des couples omoni nga pe na zaka contre bato ba kunaka marraine foza na mbongo nga marraine nga foza la boazo misabo il faut que bato oyo baza na nini na moi âge mamba ba 5 ans de mariage on a pas de parrainer en tout cas cherche nga d'accord. Merci beaucoup Bianca Zanga. Eza malamu to mabe ya kozala na marraine celui parrain plutôt nga pour la mona importance na moto ya kozala marin ou parrain otomo la voix na mona importance na ngote na bike na ndako ya d'autres personnes bato so ba ngo ta mona za liboma ta mona za boy lui eza na cause bon sa grande sœur Nicolas Marraine
ozomona intéressant likambo oyo naolobango nalobango na esengo te nalaso naolobango naoyoka mpasi naotala mbinga mwasi akota sa mabele likola marraine eza bien so okuta na marraine oyebi nzambe okutani mpe na parent oyo ayebi nzambe ayebi kosupporte ata mobali yango aza na eloko te mais papa na yo papa molimo no mpo azalaka deja bapara na biso ya molimo papa molimo na yo aza na baconsidération epa mwasi na yo ozomona ata mbongo na ye akoanfie mwasi no te ata kitoko ya mobali na yo marraine na yo akolula mobali na yo te baozwa bino bana oyo bango balingi baencadre ozomona nga nayebi eza na bacouple moko boye oyo kozala 15e année na bango basimbaka bato ozomona suwe na nga mpe ezalaka grande sœur na nga aleka nzela wana mais vu que mobali atalaka intérêt ya marraine o marraine na bango abana osambela bo excuse nga na otanga komba église abana osambela CFMC mobali alulaki aluli abike non eza mbongo mama wana aza na mbongo nga pa question nalingi te libala na ngai bacomédien bakoya na boyi un jour naoka soni na libala na nga nalingi marraine wana asimba nga mpo aza na eloko voilà po aza na eloko po asambelaka te yaya babandi procédure ya mariage makambo na oloba na tie témoin mari elene ayebi makambo na oloba papa na biso père son homme Kiro molimo ne pema na kimia Gode ayebi makambo na oloba mama na biso Angèle molimo ne pema na kimia baigeti bayebi makambo oyo Christian Sugar ayebi makambo nga na oloba bakabola bainvitation bainvitation epesami ya libala na palais du peuple ya monene ko naoloba no mariage na palais du peuple so na bino ntanga nkombo ya ndeko na mwasi bamari eleni mosusu balelaka bato ebele bapekisaka ngai tosolola nani na ndeko na nga mwasi oyo nani oyo anoza mingimingi na igete nabosani nkombo ya fille wana abanda opekisa ngai abina matetika esedika eleka bosana molimo ndeko epenga na kimia tovandaka le même jour ya mariage toye na palais du peuple porte okanga mariage eza te mais mariage eza awa biso kutu deja bandeko tozoya mbango toyebi grand ntiaka aza deja na salon basala suku bakendaki deja nini basala deja babiloko nyonso le même jour ya mariage religieux mariage eza te fete eza annulé fete eza annulé ndenge nini à l'époque basi robe téléphone ezalaki vraiment te na clair ezalaki te kala toyekokita limwale mpa na biso na ndako tokomi tokiti kitega ndenge nini fete grand sœur aza na hôpital baoperfuse aza na hôpital baoperfuse ndenge nini soi-disant marraine alali alobi nzambe atalisi ye mobali ya grande sœur aza mobali ya poids ya grande sœur na biso te aza mobali ya poids ya mwana na ye bandeko balandi naoyebi so bakota sa mabele na susi oyo nga na defisa biloko po yo otanga bakoma respecte yo na defisa biloko po na soutenir musano ya théâtre na defisa biloko na teka biloko na bebisa classe na nga betide na nga po yo mobali na nga ozala bien lelo nga na mwasa vie na yo te pona marraine bafutela na kasavubu nga na mwana bacomédien mosusu nde baoya kolia groupe évangéliste nde baoya kolia na ndako na biso mais lelo marraine alobake mwasi wana oza na tala na yina frère wana nzambe alibisa ngai mpona ndeko na nga mpoka nzambe nalingaka komona ete so namoni ye ye mo mpe ayebi ke nalingaka ete eza malamu to eza mabe ozomona
zana marraine wa yebi nzambe marraine aza mabe ya tota ba parrain na marraine oui parce que mibale ozomona basa bango mabe te okotombe mpe na oyo malamu baza na bango mais majorité kaka baoyo nga na yebi ezalaka balongue histoire ozomona omona parrain azobima na mwasi ya mwana na ye po parrain aza na mbongo ozomona nga mwana azala contre oui yonga azala contre nga lobaka ngai na mobali na nga tozala mposa marraine te o parrain te kuna okomwana mobali ntango awuta kuna mosusu mpe atiaki liloba ya nzambe te mobali awuta kuna te mobali bazalaki na groupe évangéliste la sifamisisiko par rapport que mobali aza connaissance donc aza ayebi mama wana mama wana azalaka na mama marraine asambela nde na sifemisi mais tandis que bango siko bazalaki na groupe na bango bazosala na église moko na église oyo biso ntina to toyebi esika bakala kozalaka mama moni ke danger moko boye eza na couple wana po ya ndokamba biso yaya andokamba mona pendant tout ce temps ti basala nini oyo prédote ebanda na coutumier ti basala coutumier baya prédote bakende civil coutumier après civil non après religieux dans la 4 étapes non ti basaki 3 wana marraine azalaki peut-être ça va que moi ça va moi ça vie non tokoma kana religieux ya boulanger za monsa ya tana kotanga na koma mobali na kande bien kazanga te omoni ya non omoni loko mobo ça fait pitié ça fait pasi ça va passer na mutema oui ça fait pasi ngana zo mona pasi na yo mais ko tchate que problème wana ke ba marraine ba koki ko exister te ya mona bandelia na banda oloba fo luka muto yo aza na expérience bato ba koli ya na sa bale lo moko yo le bobala sa marraine te zaka lisolo mobo ya mobo loko na lobi loba okutana na ba oyo bayebi nzambe baza kati na église ça alors peut-être ozomona ngai nakutana ngai camarade na ngai na tanga komona ba te parce que couple mpe bayebani ba pe na politique camarade na nga na mobali bakena ozwa bon bayebi te mabona kaka papa asalaka boya oui bakena kozwa marraine oyo asimbaki couple wana aza makambo mwasi ndako te ya mobali mwasi libanda mais tellement bamona papa nachangeaka bajipe aza na mbongo boya epuis akoma kobima na kamana libala kamana nange esa 2 mois te basala 2 mois te ozomona baparent malamu baza baparent mpe ya mabe bazali parce que soki tolandeli majorité monaka boye couple ane ekufi mpo ani marraine akoma obima na mobali omoni biloko mosusu mpe eza tokende mpe tozokende na baphase nyonso mpo tozosola tozoanalyse omoni ntango tozwi parrain na marraine eza mpe na makambo mosusu mpe boye fo boyekola osukisango bino mbale na couple omoni yango omoni lelo boye esi namona marraine moko donc na mwana oyo azoparraine bakomi balesibienne ezalaki mpo ya nini donc ye akomi mpasi oyo mobali azosala ekoki kolelaka mawe ti mama akomi mawa wana mama aremplace papa mais siko ntango tozwaka bango mpona nini okazu toa na baproblème eza problème nyonso te ndeka marraine marraine biso ozwaka bango na première position ozomona naza likambo nakoki kobombela marraine na ngai te parce que ye nde moto aza comme concert na biso bianka bamarraine na parraine ntango oyo bango bazointervenir eza makambo ekomi grave oyo ndenge balobaka likambo ya chambre ebimi na salon eke libanda bamarraine baka libanda oyoki ntango omoni ke ezwi ntango okokosisango bino moko te nde ere na bango fo baintervenir eza teke lute ekwaye mokie mobali ayaki retard yo wana opupuki okepa marraine yo wana opupuki oke kosola na parrain kolela trop ekomisa bino bafaible yango moni bato baotombe na baerreur wana il faut koyekola na parce que baa banzambe te baa bato
ba marraine on a des si bon place na raison place na lobi ke nga na mona na importance na bango te mais na ngai vunga na lo bango ba ça très important te ngai te ngai ba nga important te ba ya très important wana to komisa bango ba nzambe te to yekola kosukisa makambo na biso na couple po tokende nango bien soki ka tomoni tozokoka te nde ezalaka la police asambisa kokita tini dossier parquet parquet elokwa ba marraine donc tozosala ezosimba te elokwa mobali apesi mwasi conseil nde eza boye ozolapelanga biloko leka mafuta biloko eza goûte alobe esimbi te osani aobenga marraine mama mwana aboye kota kolamba ezochange te ozomona mais il faut kozala na mutu oyo azosimba bino mutu azokamba yo ezaka surtout na ebandeli omoni basoka bato mpe baza na expérience déjà ya libala moni kokenda libala ya na makambo ebele mobali tokoza tovivaka na biso tokutaka nde ezalaka tokutani quelque part tovandi topase weekend tozwana mutu ya kovanda 6 mois te tolamukaka ensemble tonini tolalaka ensemble nanu te mais tant que tu as au bal to komi ndaku moko no yoka ko akobomaki caractère tala lelo ebili ozoyoka yango wana ezalaka ntina ba marraine bazalaka wana pareil koto azo préparer mbali marraine azo préparer mwasi kolakisa po ani ba mama biso bakalimité ndeti biso na baluwa ba mama biso bazaka limité mama biso oteya yo te que il faut se collaborer, il faut zongisa boye musu baluka batina pe mama leki moko boye mais so ozala marraine te. Vous comprenez? Marraine n'a pas pu aider yo. Les débuts oui. Mais ceux qui déjà continuent dans ta mariage, à ça sous son important que le bateau tchai va mon la première position. Non. Okay, il faut qu'on y ait pour la ressource qui s'en nomme. Donc, qu'on soit marraine, qu'on soit parrain, et ça m'a bêté. Il faut confier un problème de les débits. Tant déjà mariage et ça, oui. Beaucoup déjà parents, beaucoup de responsables, faut voir les gens qui sont marrants. Voilà. On met le mot bozolo ba. On va nous m'abêter. On va nous bien makasi. On s'en mourra. On va nous bien makasi. On dit za makambo belé ngai na vanda na vie na nga pire vie kosola ne pe moi ce n'est pas bala bonne moi c'est impoli so akotika po mobali na kina moi loko so akoti mobali na osome bakamani masanga bano finga bakamadi ya mobali bata pasi boy na boy mobali akenda atalisa ba parents na bango asolo na bango na comportement moi si asolo la ngomsu marraine na loba na lobi mais yo pe ce musuli moi ça bo vanda na ba camarade mais vanda kana moi si na oyo musano zaka okam kama mko kosoma kama sana wala marraine dote wala tu na marraine na santi ozomona pour nini ayo kotalisa mobali ke olie kutu okondane mwasi vie on sait jamais lelo ngape na koza na ngote mais ba camarade na ngani na sana bango bako soutenir nga omi na fana na vie na no pese conseil na vérité mon son na zamte ya mabe amutima mabe c'est trop dur à cause de la raison mais à ce perdre de raison manière de parler na voilà aibi ko loba no te na miso abaki ce ko sala ra bovi ce n'est au monde que aucun ma camarade na tellement aibi que place on a écouté l'eau bon on a sous place on a parce que ça humiliation mon comme suspect cause a musubasa ba camarade no pandaku moko pe moi ça ba ninga na o aipa vandi wana so tant moi na moi si on ninga ya ka bon mais est-ce que moi te que pela bi ale ki ngolo bina mama solo ce que so ka ki manga na malamu anga te pe mobility c'est ça, il faut que ça la chose à marraine, il y a bien. Il y a bien. D'après Ngaï, mais nazala mwasi o nazala soumise pas mobile nanga o nazala kuna tina marraine te parente parce que mère ami na ngiza mobile nanga moko atato potani ndenge note saka nzambe chacha nga nazala maîtrise na makamba mobo ya bolingo donc ya mwasa ya ko na marraine zana loba bayebaka motema ya munene
ya mwasi na ye moko comportement na ye ozomona en soi bolinga mona miyebi oyo naza naloba mona vie na nga likambo na nga chacha soki yo oyebi yango c'est que vraiment la vie ya couple na nga soki ba likambo na nga boyebi yango ah non c'est que moi boa bato na ngai yango wana yoza yo ngai namonaka bango eloko te nga namona nzambe lola omonanga témoin loba nazwa ta loba nazwa ya misusu pasteur na nga mais pasteur pasaka mutu te pasaka mutu te baka te personne baka te tokosola mpe likambo ya bapasteur oyo mpona bacouple yango naoloba oui il y a d'autres pasteurs oyo ya baaventurier baza ozomona mais ntango nalobi nazonga na sa makolo ya papa na nga moko parce que naza na confiance ya papa na nga naza na confiance ya mama na nga po soki papa wana balaya kotia miso afo balaka te nayebi tomona ye mon pasteur tomona ozomona eza mariage yango naoloba yango tala chacha yango naoloba nayebi plusieurs mariages au pasteur nanga apamboli misusu baza na États-Unis ba 10 ans sa mwana alobi pe liloba baza lelo na bana donc comme ça nzamba se na mais nzamba alobi ndeni ba pasteur ba we na ye baza banzambe na biso ase ozomona yango nalobi eza na ba pasteur ata lobi lokwa nga pe naza nzambe ya se libala wana nde ute koloba na bandela maloba na oyo lobi ke ya ndeko na ute kotika mokili de ata lobi pe ke mobali oyo aza ya yo te okotika parce que aza ya nzamba aza nzamba se chacha nga pasteur na biso non na tika koloba na mosu ke mobali aza mobali ezaka question oui yango moninga naotalisa parce que tout peut arriver toza na mokili eloko moko boye eza na sere na biso moto to operdre ye ozomona abandi azusi ye mobali ya bato mobali yango azalaki marie asala yebisa wana pasteur aconseillera ye te katika yo nga na soulever point nga mpe ezaka question parce que tosolola oui mobali azalaki na mwasi na ndako aza moyibi libanda ozomona bolingo dudu eleki sentiment azwi mwasi na ndako atie libanda azwi sere akotisi na ndako pasteur atuni mama mais nazomona sere te likolo boye na nde ote sere kutu sere kutu pasteur abengi biso boni place ake kota wana eza libala ne te abima grand frère na yo mpo kopesa te likambo ya plasma likambo oyo baya grande sere selekika nazosote eseleka ikuna mama nini parce que otena sukisa te yo mpo olati alias te opesa esina okoyi mpo oteya ye place ekateli ya mwana donc ezaka bamarraine te mpo bakoteya yo mpo libala no ezala na kimia okoluka motu opo aza sage na opo akoti na mariage te maa na sagesse oyo nzambe apesa ye ya kokitisa motu mpena mwana mwasi akangi biloko bomona mpe moto abala te célibataire akiti ye non kokende te libala eza pasi libala eza boye e arrivaka nango chacha omoni biso nde bafille kobanda kaka na 1980 quelque tikita génération oyo tosala bachoix ya bien na bamarin totika kisopeka totika kilolombo soki nanu bokoki te mpona kobala bovana na bino na kifiançaille bozwa tanga bino na kifiançaille kobala mbangu te mpo sepelisa bato te oyo kobala na bambongo batitiani oyo koluka marraine moko boye aza incapable ya kopesa o conseil na couple na yo okokotonga couple no te likolo kaka mpo azwelaki yo sale mpo kaka kipelaki asomelaki yo voila sika osalaki matalana aluelaki yo na cité du fleuve nuit de noce okendaki soki na hotel soki pullman nyonso wana donc ezomema nango epai moko te chacha asukisi na nga wana atuka tokomi na biso na suka ya masolo na biso ya lelo biankazanga liloba ezali mpona tozokabwana patro aretenika mpona ngai marin na parrain nga na atina ya bango te
Bambote, en tout cas, Bambote na batunyo so bana Bambote. Ah, Bambote na famille Kamienne de Mobimba, Mbote Belé na oncle nanga depuis Afrique du Sud, tonton Philémon, Bambote Nayo, tonton Maloji, Michael Maloji, tanti Nana, ouais, la famille nanga bataille à Kanga Makasi, vraiment. Bambote na bino nyonso, famille Kamienne de Mobimba na Londres, Prêt-à-color, moi ça Mondele, ma grande sœur chérie, je t'aime beaucoup. Mbote pe sur ma papa Tigre, papa na Abigail, Bambote na yo, elongo na libota na Mobimba. Mbote pe na yo. Voilà, merci beaucoup. Mbote pe na Bambote na yo. Ah, ok, bon. Donc, ma famille, sa famille, sa famille, ma famille qui habite, ma famille Tunani, Evelyne Tunani, Duchesse et Yoana. Et merci na notre manager, Papa Tigre. Voilà, l'imbattable. L'incomparable, l'iniatable. En tout cas, vraiment, merci na Yo, Chacha, et merci na Darling Love, merci na Clarisse Plasma, ma grande sœur, je t'aime tellement. Mal à la tête d'un bisou. Merci beaucoup la bien Sokoza qui wana ko banane bandeli émission la biso kino na suka. En tout cas, bon consommer toujours ba émission la biso na kati ya Hot Bascule sur notre émission. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà. Nenge to uti ko basculer awa mais to ko ite to pesca ka juste vérité forme. En tout cas, bande ko balandi, merci beaucoup na ba couple nyonso obo lundi émission na biso na bokebi pe na ba jeune couple oboza na préparation na ba préparatif ya ba mariage na bino. En tout cas, émission yango yo bolanda ba conseil ya Bianca, bolanda conseil ya Darling Love CPI. En tout cas, ekosunga balobaka likambo ya mabe babwaka kakasi ya malamu babombaka. Merci beaucoup na batu nyonso na Papa Tigre na la kiseki $100 na kuna na matière botelinga problème. Oh, en tout cas botelinga rigueur te bandiko. Ezala na manager ya imbattable, incontestable. Est-ce que lui connaît on to bakisele sous mayele. Ah! Restez toujours branchés, serez cimentés sur notre chaîne quand on nous a vu au revoir. Au revoir.